Mbote lisusu bandeko nanga bandeko oyangai masolona député les lotokomi samedi toza le 29 août 2020 masolona député notre pensée tournée vers bana oyo babomaki bazaki kokende kosala examen na bango pona bitumba entre bamilis na FRDC toza kuna na Masisi masolo na député eza exhumation ya ba jumeaux oyo babomaki kuna na Kinzau na territoire ya Sekebanza toza kuna na Kizanvwete ba oyo babomaki babimisaki ba nzoto na bango lobi yango ekendaki escale na Matadi pona eya na Kinshasa bako kokunda bango ezaki consternation ya makasi lobi tango baye kobimisa corps ya bandeko wana masolo na député tokobeta masolo ya arrestation mibale arrestation ya Madame Sylvie Sifa Madame Sylvie Sifa azali oyo alobaki makambu ya ki abotana tambwe mwamba arrestation ya Yvette l'épouse ya André Kimbuta yango yepe lobi wana akangamaki tokopesa bino ba détail ndenge tolobaka na bino kaka parce que za masolo na député botika na pesa bino merci bisika nyonso bozwami pour na participation na bino dans nos émissions dans nos interventions na lobaka na bino muto akoka azate muto ayeba nyonso azate c'est la complémentarité qui fait de nous ce que nous sommes ngai place na suki mutu supe abakisi place na bungi balobi bolobi na ngate na place obungi tozongani ainsi de suite tofongola na kamisu tolobaka hier c'était le sondage otomekaki ko lancer sur nani azamo sali ya nzambe ya solo selon bino wana yekobima mwa polémique bimi bamusu balobi mon côté bamusu balobi batangi batu bamusu balobi ezana tina te bamusu balobi te bango nyonso bazaba sali na nzambe ya mabe azate bamusu pe balobi nzambe kaka yemo kwa juger donc il y a eu toutes les réponses mais ba réponse nyonso to wana ya mabe zala quitté selon ga parce que ça nous permet de réfléchir ya koyeba ça permet aussi na basali na nzambe quelle que soit tendance na bango ya ke ba s'améliorer bayoka nini batu bazo kanisa pona bango pambate ce que oza musali na nzambe bayebaka bango un homme de Dieu il est toujours connu batala kabalobi oyo ezaye vraiment parce que on doit prêcher par l'exemple bande konanga c'est la même chose oyo lobi biso to ko lancer sondage na ebité si ça va permettre parce que erango to sala émission de RP église et bandaka awa lobby to ko lancer sondage na la lisinano oya ba député je vais vous dire pourquoi le plus tard mais lobby mutuna ezamoko nani aza politicien ya malamu lobby mutuna ezamoko nani azali politicien ya malamu na banzi lokola batu bako yake bele to kitisa seconde ata na ba 30 secondes pourquoi na ba 30 secondes parce que otanyika kombo opesi mo explication le pourquoi okozwa temps ebelete yangona lobaki na bino il y a quelqu'un qui m'a envoyé un audio il y a 27 minutes ce qu'on a zo mitu na 27 minutes wana na vandika kana zo yoka nazo lia te nazo sa te nazo sala te loko mon côté 27 minutes je suis là en train ya kolanda audio te je n'ai pas ouvert ça tant ozo respecter ba règle ya auto zo sala komona ka ba audio na le kaka ba message na lobby dimanche à partir ya 6h ya Kisasa jusqu'à 7h30 ya Kisasa tokozwa ba audio bokotinda na fourchette wana 6h juste ya Kisasa na jusqu'à 7h30 ya Kisasa donc ba audio tokozwa na espace wana mais bande kona biso bazaka na bamboka oyo balala ka moi retard neti na États-Unis autres tozwa ka ya bango oyo batinda ka heure moko ba 3h ya Kisasa ba 4h il y a quelques-uns qui envoient nous comprenons que on doit se sacrifier tout ça wana tozwa eza pona nini nyonso tozo sala eza pona nini eza pona biso ba politicien toyeba nini population koloba na biso nini population komona pona biso
pona to améliorer eza ndenge ya kobebisa te, eza ndenge ya kokitisa baninga te, eza ndenge ya koyoka zuwa ya batu te, eza ndenge koloba te ke biso nde toza parfait te. Nalingi toyokana malamu parce que des fois il y a un petit souci na compréhension ya batu. On ne le fait pas pour créer des polémiques te. On le fait pour améliorer ce que nous faisons. Ezala basali na nzambe. Bande konanga lobi dimanche ndenge tokolamuka wana. Awa bayemba, awa mbunda, awa. Mais je me pose toujours la question. Il ne faut pas tozala lokola bato bako sambela nzambe oyo bayebite. Acte des apôtres lobi ndengwa. Alobi nzambe, alobi nzambe, ça c'est Paul qui dit hein. Naza pasteur te. Alobi tangu akomi na ville moko atali alobi oh. Namoni boza ba religieux mingi. Mais bo sambela kasikoyo bisambela sambela. Alobi na kati na bino namoni même place moko bakomi à un Dieu inconnu. Nzamba yebani te. Si que zana bato bazo sambela sans ko yebani ni bazo sala. Il suffit seulement une petite question. Le problème s'est posé. Le christianisme, c'est un comportement. L'islam, c'est un comportement. Oignon somon a kezaka comportement. Ce n'est pas kaka nengwana bazo yebate. Donc yo ce que vandi parmi les païens, on ne sait pas découvrir. Mais comment on a découvert c'était Pierre. Pierre qui disait ngai na kokufa na yo. Comment on l'a découvert? Era malili ale bavandi pembeni ya moto balobite oyo azalaki na ye. La façon d'être d'un religieux. Yamuto sambelaka, sa façon de s'asseoir, sa façon de se comporter, sa façon de parler et yebani. Bayebaka yango. Yamona koloba bande konanga, le centre ya nyonso to ko sala pona losambo, c'est l'amour. Bolingo. Toutes les religions, j'ai parcouru quand même presque hein, ba religion belé. Mais koloba ke nasina kota na biloko et belé, je peux dire 70%. Et ça centré sur bolingo. Yango bomoni batu o bayebaka ke basala ndenge nini, ba mi pesa bilembo. O ebangi saka batu. O na moni chenette moko ya munene, na moni soki ndenge nini, ozo banga pamba. Ezaka ke lembo basala pour que basungana entre bango na bango. Bala kisa bolingo entre bango na bango. Muto ayetala atie bagi moko. Olobi wana bagi ya ceux qui ba franc-maçon. Oui, et cause là. Bagi na bango. Mais balata kango pona nini parce que zana puissance ni. Ezaka ke bas s'identifier entre bango na bango. C'est tout simplement ça. Mais bino na religion na bino, tout ce que vous faites, je prends l'islam par exemple. Islam, allez, à force ya kobeta ka mutu na se elembo ebimi wana. Tokosuka kaka na à force ya kobeta mutu na se wana obimisi mwindu awa ou bien okozala un musulman pratiquant. Je l'ai dit une fois, ba musulman ermoko ba korijaka ba chrétien na ndenge nini. Toutes les fêtes ya ba musulman baliaka na bato. Mais ba fête ya ba chrétien baliaka na banani te bazaka bango mo ba mikangeli kuna esili. Toutes les fêtes ya ba musulman okomona bazo kende bazo pesa batu biloko au point où ba musulman bazo banga ke biloko na bango wana eza biloko mabe eza biloko suye. Mais oui quand même ba pesio ata soki oliete. Ba pesio ne fils que geste wana. Na pesa ba disi, na pesa ba swali, na pesa biloko ebele ya Islam oyo ndenge balakisaka comment un vrai musulman, quelqu'un qui... Parce que le musulman en soi, ça veut dire quoi? C'est la soumission à Dieu. C'est ça. C'est soumettre à Dieu. Et ça, kolobanini. Ko sala les prescrits en Zambewan. Et non qu'à côté, depuis bandaki wana, alla loba ki okoti na rab. Papa tena lingala. Tena chiruba te. Tena kikongo. Tena swahili. Oui, et belé, nalobaki nabino, quand le roi de Belge prend le Congo, le Maniema, yango bozo mona ba musulman et belé na Congo, et belé. Ceux qui ont na Maniema, okutake, un pourcentage élevé bazara ba musulman. Parce que tu peux là-bas, c'était les Arabes qui étaient.
kuna oui bazaki pe ko faciliter bande ko na biso bazo mema bango na Zanzibar bazo teka bango tout ce que vous voulez. C'était le musulman qui était là. Yango bomoni arabe babakisaka mwa swahili. Eza lokola pe bato bakataka basuki babengi bababa. Bababa oyo bababa ya ke mutu ayebi azolo bate bababa oyo basambela mataka na ngomba. O basala azo salabo. Yo sakana na yeo ko mona kane wana ninga ko papa yo yango na mutu. Mais soki otali bango pe bakenda ko luka soki John Marang mingi ba o akenda ko luka John Marang baluba. Dès qu'on moni mutu akati mutu mingi. Ezandengwa. Ça c'est l'histoire de mon pays. On a l'histoire. Na limité wana na ko pesa yo ba religion belé ba protestant ndenge ba banda na côté ba bandela. Je peux vous donner ça parce que c'est mon pays, je connais. Na nyonso to wana bandeko nanga. Pona nini to lancer PMS. Lobi to yami bandeko. Bandeko ya ba fondation, ya ba ONG et to moni ba yaki et pana biso na tongo oyo apesi ba rulo wana bokomona oyo apesi maputa wana bokomona. Je vous propose d'ailleurs de suivre leurs propos. Moi, mon kepo ketozongo. De l'Allemagne, si awa, vous pouvez sa bon, Tubiso, tu as siège en Allemagne, représenté par le président Nabiso, prophète Israël Binda Moke, le vice-président. Alors, tu as qui pour la bande de Nabiso Bazali, comment la peut passer à Kinshasa, partout ailleurs. Nous avons la possibilité de aller dans l'autre, de l'Obaï que non. Toya to megape ko sunga pe bandeko bazana mawa o bazolela to pesa pe bango atama sourire muke dans les jours à venir toya pe susu ko ye bande to ko sunga ba misusu. Alors pour le moment to ina mwandambo to ina ngobomoli oyo yesunga pe ba mama mususu na bandeko mususu bazana posa ba biloko la fondation qui bisque de l'endroit de mon na usumana bene kutara émission ya pesa mwana sourire ali que na kala mwana kapa pe leze la sumana pesa mwana sourire e ba pe ya solo biso yo pour chrétien to sumana allo ya o mukie ona yena mo ndambula ngata ba déjà ba examen mais on a terre rentrée scolaire et sur un peu na wana Merci beaucoup. Tout le monde a ici comme ça. Et ils ont ça là quelque chose. Et la fondation, il y a on a la fondation. Moi, il y a un mot. Au dominant, papa. On a une zone comme moi, papa. Papa, le bio, baluba, baluba, si tu me y'a l'exi que maman d'Azara, comme on a dit, papa, ça va. Vous attendez. Et yo. Hii mabeta watakuwa kwenye televisheni kwa gaya. Kwa mabeta hii masasa na kino kwa dei. Obala tatu. Watu bazonya televisheni kwa gaya sasa. Eh? Abia za mlio ba tatu sima mafoni. Pesa moninga suri ya utambe na biso bata. Students. Vous comprenez? Atikali ko twali profiter. Et là comment on dit? Azaka na suri. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être passé. Bonne journée. Merci bien vraiment. Namoni bisike belem suto tambola to sungana na batume ya de koeleza ya pesa moninga sourire et ça linga pe bien. Pour biso suto linga biso pe to seka to sepela biso pe photo sepesa mususu bazane sengote. Yango na sepela ki pona sungana. Na papa Eliezer mambo sala ke sala biso bien to mona on a be mission. Lelo peto linga kito ya biso peto pesa baninga sourire et puis na anniversaire nanga iva lelo ngolo na bota maki ekutani lelo na pesa sourire ya bien onga na zana ngona kabola pena baninga To yaki awa kapona ndeko lese na mwa muke tozaki nango pona bana classe eloko tuyelaki penza yangwana po makamu ndeko lese ra salaka ezolekela biso makasi soki tovandi na ba TV otali boye ba député oyo totiele biso ba mikanda na biso eloko ata moko te bazosala bazosunga babola te bazosunga ba handicapé te bazosala eloko moko te mendeko leze azwi likanisi moko ya kitoko makasi ya kitoko na zosepela nango makasi par rapport ya bandeko mosusu oyo tosungaki ya kokende kovote bango po bango bakoma na parlement bazwa mbongo ya biso totieli bango yango wana
na bite na ya kosunga ndeko Eliezer kwa meka pe kosunga bana classe oyo ba osala examen na ba oyo ba kota ba 6e. Voilà. Tozo kende na kosungana. Me bandeko wana ngai na yebisaki bango na bita boko yelanga ka maputa boita. Bo pesa maputa oyo batonga kate. Ba oyo pe ba pesi ba rouleau. Ba pesi rouleau na bango misatu wana na je crois 90 000 francs congolais. Oui, 90 000 francs congolais. Oui, à peu près 90 000 francs congolais, c'est à peu près 45 $, je pense. Ba pesi ekosunga bandeko. Ekosunga mo enveloppe na bango wana. Mo eloko amuke wana ba pesi ekosunga bandeko. Et je le dis bandeko nangai, tokosunga na tant que la situation de notre pays est malamuté. Dans une communauté, bao ya makasi, tango ozo kende nzela mulai bao ya makasi ba memaka. Bao ya kolemba. Et non les abandonner. Bozana nzela bozo kende moko na bino alembi, olie bo memaye, bino bowa kisie. Ça pose problème. Ezana film moko bako chaka ya ba handicapé mibale, moko azana makolo me azana maboko te, mususu azana maboko me azana makolo te. Oyo mwasi oyo ya mobile. Oyo asala eloko lokola kitunga ya mobile wana azana makolo te amati. Ye atiango na mukongo boy. Azokende. Ceux qui ba komi quelque part oyo azana maboko azu eloko atie kuna. Mais oyo azana makolo ako tambola. Bande konanga. Ça dit tout la complémentarité. Muto akoka azate. Il n'y a pas de saint de saint. Dengozo mona batu wana bazo te. Mo santu muto ayebi nyonso azate. La complémentarité. Okoza la okoza la makasi na makofi. Mais mususu pe azama makasi na makofi te, mais azana mutu ya ko résoudre ba problème. To sunga na kabande konanga. Bandeko oyo boko mona bako défiler bako ya mususu ye wana te sindi tozaki na ena Forestcom bayela kanga ndengwana. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? To sala neni to benga na bango tin. Bakuti affection mokobo. Et notre démarche ezaya kosili sa pasité parce que to kosili sa yangote. Ezaka ka ya costabiliser d'abord moral ya mutu. Okomona mutu a mis considéré. Je vous ai donné l'exemple ya Cindy. Elle dormait dehors, shege, tout ce que vous voulez na banana ye, bazolo ba shege moko alala kawana, shege moko handicapé azala kawana. Cette femme là petit à petit ozomona ke azo recouvrer vie. Azo kene maleme maleme. Ce que otale longina ye mukolo liboso, otale longina ye siko, vous allez comprendre. Elle vous dit elle-même que nazo kokalisho kokende kuna te, na vanda ta liboso ndako na ngana te kakata. Tous ces gens que vous voyez sur la route, bande konangai, avec les moyens et la volonté, tokozongi sabango na bandako ba shege wana bakozala te. Parce que kokanga elekisi ba limite nango. Koboma elekisi ba limite nango. Ni koboma, ni kokanga. Eloko esilisi ezate. Il n'y a pas de criminel naturel. Il n'y a pas de crime naturel. Il n'y a pas de criminel inné. Donc, mutu yake ale. Abotami. Wana famille na bango bazalaka kaka banduma ndengwana. Te. Wana famille na bango bazalaka kaka batwa. Te. On peut récupérer tout ce monde-là. Et c'est ça aussi la politique. Quand ça la politique, il y a malamu yangwana. Yangwana zolo banabino. La politique, c'est pas une poubelle. Oyo a échoué kuna ba descendre boche bango kuna bakoya kuna babandika kofinga na bato. Ana Kinshasa na lobaka na bino tous les jours. Ezana bato ba yebi yepenga ke wana prêtre ko parce que afingaka. Et puis wana zovimba. Ayepe na katika cha bato wana. Wana mbanga danger afingaka bato. Bande konanga. On va aller jusqu'où? Et c'est nous-mêmes Congolais d'être encourageants. Vous passez votre temps ya kolana nenge bazofinga lobi bana na yo bako kopia bako bana pe kofinga bana bazalaka ba imitateur moko akosakana te. C'est pourquoi à la disposition des enfants on ne met pas n'importe quoi. Okozwa n'importe quoi te mundele même bato ngo basale libiso ba informatique ba réseaux sociaux bazo komela yoke ça c'est interdit aux enfants il y a moins d'autant d'années. Tout ça on ne comprend pas. On laisse tout à la disposition des enfants. Tangu bakuluna bazo papa na ba machete wana yo cheli bana na yo batalaka. Mwana zo chani na mutu na yi. Yo biloko ya ba chele ya banini. Wana ndole la kolanda. Tout ce qui s'est passé ya ba bêtise. Ah, olela yango.
Mais dès que balobi sunga moninga na yo longo kuna ozwa rwandais longo kuna yo pe comme ko la kisabatu nini musala député yango wana finalement lobby sondage vrai politique sans injure mais ko pesa argument nazwi ba politicien tout de tozo changer ezala ba obozo yeba awa ezala ba obazali banda lobby sondage 30 secondes au pesi combo au pesi le pourquoi Otinika na numéro na biso plus 243 998 311 332 Masolo na député. Total, qu'est-ce que nous faisons? On ne doit pas rester là, la politique qui est l'art d'organiser la société pour que Batunio va se retrouver. Mais biso de Zotinaka Batu, il y a une distraction. Bakomi ko soit entre bangona bang, kofinga entre bangona bang. Et il y a les gens, les spécialistes, ceux qui a yé kota la yo, ozana problème, azi pasi na yo wana abombi yang. Mukolo ako créé problème na yo abandi ko bimisa talande na kena ko tala na matanga talande finalement bato modèle one nous vivons avec des gens comme ça soki aye ko tala yo na feti yeba ke okomela kama ili susute soki ozwa likama asunga yo yeba ke okomela kama ite yango na lobana bino pesa facture hein toka bwana pesa facture ya nengo sunganga okomana lokola mutu malamu aye wana azo compatir na yo ainsi de suite moko na ba réseaux sociaux akanjo ba photo ake abombi mukolo ako créer problème ako sakana ngate a créer na yo problème abandi ko finga yo kamata ba photo wana ndenge na kenda ko tala mais attendez yo na batala yo te yo na basunga yo te yo nde okokana nyonso na nyonso mais ngana izo comprendre ta et nous avons des gens comme ça ozomona lokola mutu malamu kosunga zo ya kosunga yo wana ezapona lobi afinga yo soki ya sombeli yo chemise donc okomela lisusu maite lobi akofinga yo ngai nde mutu na sala boy papa yo mutu koka problème ezate biso bato apasi to vanda et ça devient comme ça devient une habitude. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu nous autres? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Parce que mutu a invité yo allez OK qu'on a invité yo lokola bolingo lokola nini OK kuna olie fufwe pana ye e komi ngambu pesanga facture to kabwana te Masolo na député et na nyonso tu wana bandeko to sungana ka vanité de vanité. Qui pouvait croire, qui pouvait penser qu'un jour on pouvait arrêter la femme de André Kimbuta na lingina développé lobi na yo qui cherche des poules, une maman qui passe au bureau elle amène 100 000 francs, j'ai dit 100 000 mbongo ya mai atekaka mai omoni mai yango même soki ozwi ya mulangi tozwa ya sachet 100 francs soki 50 francs sachet ya mai pona mutu atteindre 100 000 francs c'est combien, c'est quel sacrifice que cette femme là a fait kokaba ezaka kozala nangote mutema nde mtu ekabaka mutema nde mtu ekabaka 100 000 francs congolais, une valeur de 50 $. Mais mutu atekaka mai pona kotisa somme wana bande konanga eza combien de sachets ya mai? Mais elle prend ça, elle vous amène. Nathalie Sabino ba yana makala. Na loba na bino ba mama nanga moko na kingabwa awa. Ayana bandunda na loso na bande konangai. Non. Na yo qui cherche des poules et puis na yo kaka na Nathalie na lobi, c'est à peu près ce que nous voyons. Moi na mukiaye, je vous ai parlé d'une dame azana lingwala. Kota 24 nenga loba nanga. 150 $. Ana Kinshasa na ba pasi oyo. Akoka ki pe kozwa cette jeune dame là qui est na boîte de nuit, ba yo wana na baninga na ye ba kobina ba korini. 150 $. Elle a mené. Mais to zakunate? Mais batu misusu bazakunate bango musala. Et ce que mon agitation ya kofi ngezanini parce que nous bombardons place babatam. Bako tutu kaka kozwa nengo yoki ke docteur Mukwege aza sous menace wan. Allez bazu yango. Docteur Mukwege sous menace. Docteur Mukwege sous menace. Mais tala bien. Est-ce que azana bolingona docteur Mukwege ou bien lobi akobenge Rwandais? Parce que pas si bande kona biso ya este ba mona yango wan. Bazo résister contre ba Rwandais.
bazakuna bako boma bango likolo ya koboya ba Rwandais mais lokola yebi lingala te dès que lobi lingala mabe Rwandais c'est compliqué. Je prends le dossier. Il y a avant na comme un dossier il y a Yvette Kimbuta. Dans l'ingina lobela arrestation il y a moi Sylvie Sifa o alobaki abotana tambo mamba. Bande konanga kozala mutu eza kozala na sagesse. Même ndenge toko sala ba émission boy. Attendez toko sala politique boy. Tout dossier n'est pas à mettre sur la place publique. Nalobaka na bino nazo gérer ba dossier ebelé. Ndenge na koloba boy. Bato ebelé ba ebi. Si tu y a ba maman na biso, y a ba jeune fille. Ce n'est pas tout que je prends, ngaïta mona tiango sur la place publique. J'ai reçu combien de femmes? Bauta Kasai, na mibali na bango. Mibali baye a na Kinshasa, ba moni lengi ya Kinshasa, ba boakisi, na bana, na basi. On essaie de gérer et lokowana dans les privés, pas comme ça la buzz. Ceux qui n'a lingaka comme ça la buzz, na évité, je ne pouvais que faire ça. Nathalie mama wana azana bana bazokola papa oyo oui à cause on a équipé les caisses oui et cause à la erreur dans tout le mariage il y a toujours des incompréhensions. Allez nazui mama wana na tieye abandi koloba papa wana yoki ne résoudre ba kozongana et ko résoudre problème na bango ou bien et ko créer d'autres problèmes. Et bana wana ba kotikala parce que les vidéos restent bana wana ba kotikala batutu bazoyeba mwana omoni mama wana oyo baboyaka wana likolo quelque part là bomutu salaka. Et je l'ai dit même pour les jeunes filles, combien de dossiers nazo gérer ya ba jeunes filles oba salanga boy j'ai dit oui je vais prendre la dame je le mets là-bas lokola bandeko balingaka biloko abuzo ba modèle wana bakola na ko sala ba nombre de vues ceux qui combien de vues ceux qui 500 000 vues ceux qui combien tout ça. Mais entre-temps, la vie de ces dames-là, ça reste là affiché. Il y a les vidéos. Na sungiye ndenga yaki pona sungaye, ou bien na baby lié davantage. Son avenir est causal obscur. Parce que la femme, c'est aussi l'honneur. La femme, c'est aussi l'honneur. La femme, c'est aussi l'honneur. Naloba yango mukolo que je recevais, Eliane. Nalobi si je recevais cette fille avant qu'il y a ça là-bas, sortie médiatique na yo alinga cha bimate parce que je gère des problèmes plus graves que ça. Aïe, aïna mobile na eben. Mais du moment que je vous parle, ça ne continue plus. Parce que la femme, c'est quand même l'honneur de l'homme. C'est l'honneur. Au condimateur, moi si bazola kisaka ye misapiboui. Mais la télé ne doit pas servir ya kenyo sotozocha. La dame, Moana Sylvie, Sifa, Ayaka, chez moi à la maison. Je l'ai reçue dans une émission que je n'ai jamais diffusée. Bozo Mona, moi illustration. Quand j'ai suivi, j'ai dit, la voie médiatique ne va pas résoudre le problème. Il fallait chercher une autre voie. Je suis entré en contact avec le cabinet. J'ai appelé un collaborateur Yatambo Mwamba, qui est venu chez moi à la maison. Et qui a trouvé la dame, Sylvie, to sololi pour que tokoka koluka une solution à l'amiable. Parce que ceux qui m'ont les amours na tamboues, oui, c'est bien bon. C'est que bakotika la maman ya mwana na ye, na tata ya mwana. Au lieu d'aller sur la place publique, ça ne va pas résoudre parce que mouto akoloba abwaki signonso. Parce qu'il y a sa personnalité qui est mise en jeu. C'est comme ça que moi je vois les choses. J'ai reçu, j'ai conseillé la dame n'a pas compris. Bon, akena même koloba pas batuke. Ngai tambwe na kenda soki ko négocier na nini tambwe mwambela vivant ngai na nakutani na tambwe mwamba boyete même alors batu na ibazawa à part j'ai changé avec ces deux collaborateurs moko yake pananga mususu ya kolukanga na nzela le jour que Mike Mukibai sortait de la prison je n'ai pas le temps de mentir et il m'a trouvé chez Mike bao bazalaka et pas Mike Mukebai ba monaka jeep moko yaka tango tokomi na Mike na ndako na ye jeep moko yaka
oyo ezalaka lokola ya la police na minda likolo. C'était son collaborateur qui m'avait suivi. Je lui ai expliqué, Nathalie, si est là honneur boy, talaboy. Si vous pouvez faire ça. Je me suis limité là-bas. La dame s'est agitée. Yewana ko kende ko sala ba vidéo. Na minute oyo, yewana ba kangiye. Abanda ko samba elle pleurnichait que azana mutu te azana famille te. Batu ba kozwa combien de temps ya okende ko tala ye? Ba avocat combien ba ko s'occuper na kana ye jusqu'à la fin? Admettons que son procès est battant et belé, ce qu'on ne souhaite pas, une année. Il y a quelqu'un qui aura toujours à Zoyebake, Sylvie, tout le monde va oublier. Bakobo Sana. Bakobo Sana. Voilà pourquoi la sagesse est à malam. Je prends un autre cas. Mami Chibola. Avant que Bakende na makamuna bango wana justice. Moi, j'étais avec Mami Chibola. Nathalie Sié, je l'ai dit. Olenganko est en vie. Je l'avais appelé. Nako Sakate. Nathalie Si Mami Makambu. Mami m'a expliqué clairement. À l'obin de Kouelezer. Oui, je reconnais avoir filmé. Pour n'accroître la pression sur l'évêque. Pour que Ngaïbana Nanga toko perdre sur les 3 parcelles Kanchatika. 2 basi bateki. Mon Kouetika, il fallait que Nazo pare à moi Nanga. Et la démarche avec Mami Chibola, il y a plusieurs témoins. Ah, parce que tu vas Nangai, Mami Chibola, je crois, 3 ou 4, on a discuté sur le dossier pour trouver la solution à l'amiable. Et Mami me dit que ce n'est pas elle d'abord kaka vidéo sur les réseaux sociaux. Mami soupçonnait d'ailleurs l'entourage de l'évêque Pascal. Que Bangomo Gonde Basali pour les pressions. Parce qu'il y a eu un avocat, ou à Bengaye, tout ce que vous voulez. Nathalie Simami, les jours qu'on avait rendez-vous pour que tous au moins solution, Mami Chibola, c'est en ce moment-là qu'on a récupéré Mami. Et je me rappelle plus d'une fois, on reste avec Mami, tous à la réunion, Oyambala Souka, Tovana Nena Zolo Bawana, Tozalaki, Ngai Mami, Nabatumisuso qui 4. Il y avait aussi quelques autorités. On cherche à trouver à l'amiable la solution pour ne pas ni exposer Mami, ni qu'on continue avec Pascal Mougouna. Pour que Makamuna Salim. Non, on va appeler Mami. On s'est séparés à 1h du matin. À 1h du matin pour un dossier à Mami Chibo. Le jour suivant, tu as benga Mami, azo yambate. Ba memiye, tokende kofunda avec quelques mamans. Namona kakaboy. Oh grand frère nangana, grand frère nayo. C'est vrai wana za grand frère nayo qui t'amène sur la voie aux hommes qui ont kende tout droit na mur. Le lonenge tokolo ah Mami Chibola ye wana baniko luka. Bato ba défenseur et à droit de la femme, aza sous menace, a qui en appel, aza na insécurité ainsi de suite. On pouvait anticiper ça. Les gens qui ont vivre ndengeni azotambola ah batunyo so bazomona Mami Chibola yewa. Il faut que zala moi sagesse moko boy. C'est comme ça que tu vois ngai ba émission nga depuis na banda. Ce n'est pas tout ce que je vois que je mets sur la place publique. Nazolo bangabino nazana kisasa awa. Batu bayebi. Biloko ya bana basi oyo abimana oyo asala boy, oyo alongolisa oyo zemi, oyo asala boy. Des fois nazo gérer yango na éviter ceux qui presque 30. Et depuis des années. Bamso bazwa ba solution ainsi de suite. Bamso so abotana oyo, to sala kaka kitambo oyo, on a négocié. OK, oboyan botana oyo. Maman ozoluka nini? Azwa kamwana na un charge, bazwa kabana na bangwa charge sans problème. Ngatambo je suis à l'écart. J'en connais autant awa. Na ba autorité, na ba nini. Tout ça, j'en connais autant. Parce que même ba juriste bango moko balobaka nini. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et les hommes, même les droits, pourquoi droit est salement pour nanine? Et ça pour trouver solution à des problèmes qui se produisent au sein de la société. Alors, ce qui est capable, il y a que trouver solution. Pourquoi na kotinda batuka ka bakende na justice? Bakende kosam, moko babota mwana zana katikati wa. Il faut que d'ici à la yembanine, alobi sapatu ya mwana esangisa baboti mibali. Oh, boyaki, baboyana ki libala, oya zokene, oya. Atali,
ça pas tout le monde quand y a moins les hommes on en a azonia qui est de côté là. Finalement bazongi ba yogani. Et surtout quand il y a un enfant, il faut savoir comment se comporter. Je peux vous donner autant de cas comme ça. YouTube a combien? On a kozwa succès on a koluka ezayake nabanako nabanako mata lola ya nini nakamwa dossier peut-être ya moins ridicule autre cause solution. Nous ne sommes pas là seulement pour nous causer à la télévision. Je ne le dis pas parce que je suis devenu député. Non, j'ai commencé à faire ça. Les dossiers que je parle, les dossiers que j'ai gérés pendant que j'étais encore journaliste. Vous pouvez poser des questions. Il y a les ministres qui savent de quoi je parle. Il y a les députés qui savent. Il y a les hommes politiques qui savent. Tout gérer un dossier, on a trouvé des solutions. On a gardé ma relation. Comment on a maman ya mwana wana na papa ya mwana bakoma kosolola mwa muke à la fin du mois atindi mwa muke ration ya koboko la mwana mwana zana katikati bino bolingi bobebana na niveau yake bokolo banate. Mais qui va souffrir c'est cet enfant là. Masolo na député ah c'est quoi comme na Facebook moi na Facebook on a to publier et Sylvie Sifa oh combien de fois pendant combien de jours Tozo Bossan. Mais c'est cette dame là qui va souffrir. Voilà pourquoi je n'avais pas voulu diffuser cette émission. Oh, Naebi, Biloko Belé Lobamaki. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas parce que j'ai eu peur de qui que ce soit. Mais l'enfant est là. Masolo na député. Na lignina Soukissa, na dossier, il y a Yvette Kimbuta. Bande Konanga, chaque fois que nous revenons pour dire, nous sommes à vanité, bakokundaka mutu nanda kute na mutu kate ozui muke sungande konayo. Je suis content tant on a zomona ba personne avec handicap bako ya toko solo na bango tant on a zomona que ba orphelin soki ba moninga balinga na kendete. Je suis très heureux. Et c'est mon anga boye bité nini na lala ka bien soki na mon soki na servir mutu na ndengwana. Ba tutu okoti ko récupérer bango bana wana oya asindi bango wana muke ba telemisi mabango yoko tala boy wana il y a une maman qui m'a parlé d'un truc abenyi mutu moko azolo bela na ye makamutu oh moi je ne comprends pas donc comment il y a zo calculer te oh mwana tina te et c'est aussi comme ça que beaucoup de parents va perdre bana na bango mwana comme na âge il y a adolescence âge à puberté. Donc, âge à puberté, mutu nyonso. Et si nyonso zali, oyebi ke osala pe des gars, baboti na yo ba supporta. Ya yo mwana olingite, soja komi na âge wana. Mwana yo asa baby. Mwana yo azoyo kate. Non, eza âge, mutu nyonso atanga, mutu nyonso ayebi ke eza âge même mutu atanga te. Baboti na biso baboko la biso. Ayebi ke âge wana nzoto a mwana ezali ko se développer, alinga mimona pe mutu alinga sala, soki ndenge nini. Il faut faire de cet enfant-là à comme un master na yo, à comme un moninga na yo. Te yo zomona lokola yo le kana nzela wana te. Oh mwana démon, oh mwana zana kindoki, mwana zoyoka te, oh mwana zangi kolia kindoki te, mwana wana zandumba, mwana te. Il faut chercher de yakosala mwana wana comme un moninga na yo, solo la kana ye, okomona petit à petit biloko wana ko se calmer, mwana zongi mutu, o récupérer mwana na yo. Yo kozala, te wana sabebi. Wana chabeb yo le kana nzela wana te na lobien yo le kana nzela wana te. C'est le temps cause avec l'enfant. Fais de cet enfant là votre ami. Il faut otia mwana wana na condition yake alobela ka yo nyonso et non ko bandisa mwana yo komi wana olingyo. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Na yo ke la kabino mawa. Et beaucoup ont perdu leurs enfants comme ça. Et soit allez, amemi et pas pasteur mon koboye, prophète mon koboye, wana bambie prophétie. Moi wana salia kindoki. Non, c'est l'âge. C'est l'âge. Et le corps réagit, c'est normal. Pesa moninga sourire, ndekonangai. Tous ces gens là bozomona, tant muto ya zongulu maboye. Azui vélo, azongi. Et sengo ya modèle ni.
Yo pe ozi yo bénédiction. Au comme na bilan il y a un jour au ligno kufa bazola kisayo. Non, tu avais assisté là. Bana oyo bazanga baboti bazu moins affection likolo na yo. Oh. Mais il y a les gens qui sont là. Bango pas si amutu italiété. Azakunate. Nazolo bela makambo Yvette Kimbuta. Yvette Kimbuta lobby batiake na garde à vue. Je pense lelo ndeba kotikotia ye sous map peut-être, sous mandat d'arrêt provisoire. Lobby ezalaki na nous garde à vue. Yvette Kimbuta zanani, azamwasi ya André Kimbuta yangu. Eloko bawelele zanini. Bazaki na lupangu mutu nyonso ayebi lupangu place ya André Kimbuta azaki kovanda na sima ya Empire. Na avenue Cercle. Au commune à 24, au mono zana 24. Et zana avenue Babenya Ngonini, Prince de Liège. O ezo uta na école française. Au Kotiboye, ozo bima kota cimetière à Gombe, pona obima boulevard, place Azalaki wan. C'est ça la parcelle en question. Lupangu wane zalaka ya madame Lucienne Moussampa Chimanga. Madame wana akufa na 2010. Tango akufi na 2010, siko certificat d'enregistrement ya madame Yvette Kimbuta eza balobi ke batekela ye lupangu wana na 2012. Kuna c'est la famille Chimanga parce que liquidateur na bango muto akendaki kofunda. Avec comme conseil Toussaint Alonga qui est aussi mon avocat. Alors, bake bafundi bake ikuna bazali ko reprocher nini faux en écriture ndelo ko yango wana l'aspect pénal yango wana koti place wa. Alors ndenge to koroba awa le tribunal a estimé que il faut ba mener nan banquette azana nous condamner tel parce qu'il y a un tribunal. Le parquet, je parlais du parquet. Le parquet a estimé qu'il faut enquêter nan. Ndenge toko lo baboye, alekisi première nuit naye, bisika nga pe na lala. Yalo bien, alekisi première nuit naye, bisika nga pe na lala. Nalo bakana batu basala ka politique. Il faut que ça la stage, bakanga yo ata na commune pour que mukolo bakokanga yo bien au paniquete. Ce que vous ça la politique, il faut la préparer moralement, tout peut arriver. Bakanga yo ata na commune. Ola la ata na kamwa kasho wana oyo okomona penza makamuna yo parce que kuna tumwa migo wana okomitu na uzana toilette neti oyo abino wana te moni toilette oyo tonde za boucher nde bisika wana bakanga yo ata une fois comme ça ça l'exercice eza lokola ozo sala stage ya ke mukolo ba kokanga yo o paniquer te. Mais comme dossier est en instruction tozoti que la justice basa la musala na on ne peut pas à ce stade dire que Madame Yvette Kimbuta Ibi, on ne peut pas dire que Madame Yvette Kimbuta Ibi, il y a le parquet qui est en train d'enquêter. Bangonde va placer yewana bisika azali. Ce qui va moniquer, ezali ka grave, va ko fixer, va okende ko samba. Vanité de vanité, makambo ba mapango. Je vais ouvrir une parenthèse là-bas. Bande konanga. Yango na lobaka na bino mikolo nyonso. Olinyo somba lupangu, prends le temps de vérifier. Tika kozalaka trop sûr, ma place wana eza na problème te. On t'a dit oui. Nena zo yebisa yo. Ere moko bazo sala pression parce que bazana posa ya kozwa commission. Na sina moni depuis to bandika makambu oyo. Ba numéro na pesa kabino oyo que je ne cesse de donner pour que mutu aloba teke tambo aloba kite mieux vaut na loba yo tikala ozo finga ngai mais quelque part là mukolo mususu okolela plus 243 906 706 075 plus 243
906 706 075. Plus 243 906 706 075. Wana obengi monsieur Alex, soit obengi monsieur Nicolas, nazo pesa bino 3 numéros. Nazo pesa bino 3 numéros. Et ça pour nous permettre bino que plus 243 821 934 565. Plus 243 821 934 565. Monsieur Nicolas, soit Obengi Monsieur Benjamin, Monsieur Benjamin, et ce qui n'a si bon, on a expliqué bien. Plus 243 998 458 638. Plus 243 998 458 638. Bande konanga, soki olinyo somba lupangu, même soki osomba luka ndenge ni ako vérifier. Yoyo kelanga, boya koyo kelanga, monanga mutu aliboma, mutu peut-être soki ndenge nini, mais jour okopesa nga raison. Kaka de pied bandi aw, mususu ayewana akosala pression to somba. Tangu bande ko wana ba vérifier, bazo pesa, bazo yebisa, mutu azana poto patienter nanu. Parce que tozo mona mouvement suspect. Mutu wana tomboka. Bino boya ko bomela batu ba cop. Ye azana posa ya cop. Yende ko yande ko azana poto. Ayebi même pas passe ya poto. Si tout ce qui mutu na kenda poto te, azo kanisa ke poto ale. Mbongo ko ya kaka boye batu bazo lokota. Ayebi te ke batu basala kana pasi pona kozwa mbongo. Malile za makasi bazo yebisa yo soki moins combien, ye wana lati manto, musala manto ngana kimaka poto pona ni. Eza likolo akolata bilambe beleti. Ngana lingaka olamuki ocheka mwa elamana yo boy okay na yo yoko telema olati oyo olati nini ya moto ezo chauffer na kati olati oyo donc ozolata bilamba soki 14 yo wana okomi mantongo ekota kananda kute avant okote pa muto longoli boy États-Unis kutu kolobate olongoli boy olongoli sapatu tout ça et muto azomona lokola mongo ekoya kana mapata akolobana te tina mongo. Mais quand je parle, bande konanga, ezaya ke mieux vaut na loba, omonanga mutu aliboma, omonanga lokola na lina pesa batu leçon, mais yo kende ko kwea na mutambu na yo, je me serais lavé le main. Yango wana Yvette Kimbuta alali kuna. Moko ko kiko zala innocente. Moko on lui avait juste proposé par batu moko ba commissionnaire, lupangu moko ya bien. Alobia somba. Mais lelo yango wana elali si ekuna. Aujourd'hui, nenge ezolo ba maboui. Et sans tâche, bazo sal, et cause à la maman wana somba di lupangu na ye, ça que makambu ya André Kimbuta ya politique ezali. Tout est entré dedans. Bazo monagagi, le gola zaji gouverneur, c'est que yemuto alobaki na conservateur basal. Avant ya ko somba lupangu vérifiaka, accepte de dépenser $500, $1000, accepte de dépenser un peu d'argent pour que somba et loko za la sur na eloko zanang. Mais oza kunate, problème ezate, mongo za la capacité kozwa, mais tango komona tank moko etelemi bakomi kobuka ndako okosala AVC. Donc dossier ya madame Yvette eza yango wana tokozela la suite na lingi na suki sa place wana bande konanga tozali ko condamner na ebité, je le dis toujours, ba mai babota maka pour défendre comme autodéfense contre bandeko ya libanda bayaki pona ko boma batu. Maintenant les mai qui tuent leurs frères, ils cessent d'être le mai. C'est la même chose que j'ai dit pour les combattants. Le combat est né pona côté la mauvaise gestion de la République. Mais ceux qui combattent comme elongwe kuna e bandi wataka bandeko na yo, ça perd de sens. Ça perd de sens. Les robana wana mi balé ba kufi mukolo ya kosa l'examen. Parce qu'il y a eu échange de coups de balle entre ba mai na FRDC. Ba msusu bazoki mukolo wana bokende ko beta ba masasi parce que pendant la campagne électorale, pendant ba politiciens basala ba makamu na bango masasi beta gate. Na loba eloko wana. C'est quand même compliqué, j'ai compatis na ba famille wana. Et ça nous fait mal. Les loba to ba mesani ba passe.
ya bande kwa este okomona balobelaka bango lisute bazakuna te naloba na bino bande konanga soki na Congo oyo place ya kovanda ya malamu eza Goma compte tenu aspect sécuritaire bato bazokima Goma climat kitoko maeze okende kuna donc na habité biloko totanga na ba école awa non rivière soki rivière nini na koma na Liège natalaka mwa rivière o batangisa biso pa mundele soki rivière nini ezaka mwa maya kalamu boye maya kalamu o tozaka na nde batangisa biso soki rivière nini yo vandi wana avala tele rivière ezakuna mundele atangisa biso alors que bazane le côté na loba na bino tokena Duluth na États-Unis kotala na zotala ka mwa shitango bato bazokeni Nathalie Zongo na vitala mundele aventure azana bakoboya ko inabiso pona ni yango na koloba à un certain âge bato balinga kozala lisu na poto te poto wana mingi ezalaka ya bato ba jeune bazo mata bana mike ainsi de suite mais à un certain âge omoni mutu kaka mutema na ye ezonga déjà akende kovana tana seke banza kuna akende kovana tana mwanda kende mwanda tala eloko tozana akende kovanda ta kuna na kabinda kuna akolia mayo jaune na ba avocat akende tana kisangani boyoma avandi na ye akolia lituma te ake atakuna na ake atakuna kote ya nini o kote ya wembwanyama ako ya uyuku azolia bio azolia mbisi azolia makamunyo à un certain âge via poto esimbaka te kozonga na mboka na ye kamwa moi na ndenga jezo kende malili wana ozo supportango lisute oyena kamwa moi ozo toka ozo tambola okena bazamba osali bilanga na yo osali ferme na yo ovandi na yo bien okomi patron nyoso luka wana otie osungi bandeko bazimo musala même na faire mais ko degré bato bazo diviser ba congolais tala makamu to oyo bayaka oyo c'est quoi cette histoire là so idolongoli ba kombo wana ya muyaka musonge mutetela so yineni tozaka ba congolais ndenge moko yango na koloba je défendrai toutes les provinces place nyonso na komona likambo bandeko na ngai ya Équateur ba ya ko répondre ngai ya mais ti lelo qu'est-ce qui est fait à l'Équateur? Zéro. Bato bazo sila qui défend l'Équateur aujourd'hui Ebola ezo boma batukuna sur 100 quelques plus de 40 personnes bakufina na zolo bayango zéro. Même mbongo wango ba pesa ki a Covid ke ekende Équateur et comme nangote qui défend l'Équateur ba ba bimaki Eliezer alobi ainsi de suite ba défendre l'Équateur bazolo ba izaka ndingwana papa uzanduki nalobi nini nalobi uzanchoro ya province wa voilà na suki si wana lobi bande konangai question nani aza vrai politicien plus de 143 998 311 332 Masolona député avant au Sambela au chose qui sinai Olikisi toute la journée mbongo zo kanayo quelle est la part ya pesa moninga sourire pona koluka kosukisa bandeko na ngai bandeko balobaki na batu c'est la décision du gouvernement nangonga oyo kolongola mutu na musala te mais ça se fait bazo longola batu na misala bandeko na ngai basala kana hôtel même ligne batu soki combien balongoli bango en cette période qui va le défendre est-ce que nangonga oyo okolongola mutu ndenge nini c'est marcher contre la décision ya gouvernement nalobia madame Nene Nkulu il ne faut pas que bozwa ka ba décision boyebi ko assurer encadrement ta bokeka kuna ka ko welela AFDC makambo na zolo ba oyebi angote bokozwa batu wana botindi bango na inspection du travail kuna loka malonge sale makate ala bandiko kene na tribunal ko sambaka il faut une décision politique et une mesure qui s'impose madame. Ce que politique est toujours ça les ayani. Madame Nene Nkulu, politique est toujours ça la siko les ayani. Si on n'est pas capable
ne fût-ce qu'il y a qu'on protéger Batouane. Vous savez bien que jusque là, inspection, il y a travail, il faut qu'on réarme yango. Bango moko batia bango na place et l'eau malonga même pas ordinateur na kenda na la kisa bino ba image. Bazo travailler na ba conditions so guinéen. Et puis amende yango za combien 20 000 francs. 20 000 francs ils a combien? 10 dollars. Et tous ces gens qui vous maltraitent les bande gorabino, bako sala. Nous attendons une réaction. Et je vous promets que je vais m'impliquer. Nalinga kina bossa na eloko moko. Bande kotu ya biak. Basi ba attribuer biso numéro na parquet. Semaine otozo banda, tokopesa bino mukolo tokozonga kuna, je crois ekobanda pona ba banda koyoka biso, entendre biso. Basi ba attribuer biso numéro, bande kona biso ya biak. Dossier na biso kotambola malamu. Cette semaine qui commence, je vais vous fixer le jour. Yangona kolobana bino. Je ne suis pas capable d'appeler 500 personnes. Je ne suis pas aussi capable ya kobanda kokomela 500 personnes. Bolanda kabiso na tokomi wapi télévision chaque jour na 22h. Toko pesa ka bokomona même na bande de filant. Bako pesa bino programme. Soit na compte YouTube na biso de Kwelezia tokokom. Soit na page Facebook na biso Masolona député. Donc, ezandenge wana tokosala. Makambu ya cotisation tolobaki na boya ki kozwa parce que kozwa na mbongo abatu pour ne pas se salir. Nazota la ndenge ni tokosala tokosimbisa mbongo ngwe pa mutuni na linye koma na maboko na ngate. Pona lobi batu baba ndaki azwa ka mbongo na biso ten, c'est un procès tokoti na kosamba. Il faut toyeba, c'est ça. Ngai makamba mbongo na lingaka te yango na lobaki même ndeko moko abenga akomi ko benga nga azoloba ma yo zoloba boete ozolo na lobite papa soki eza yake opesi mwa mbongo na yo pona osalire nga te na kozongisela yo yango ata soki tosi to servir bato ngai na kozwa oyo ngai na zongiseli yo ne faut pas bozala kana habitude wana ya kolukaka kofingaka bato nyonso. Tout le monde n'a pas le temps ya kobanda kosamba. Et chaque fois que je fais mes émissions, je ne cesse de dire merci na bandeko ya mitema malamu. Kopesa bandeko merci. Mais moi je ne suis pas capable de répondre à tous les messages. Yangona lobaki, ceux qui ont zingate, tozana itaga 120 na commune ya Kinshasa entre Wuleri na Kasavubu. Ceux qui ont commis wana, yebisa collaborateur nanga wana benga nga oyo kanefis ke voix nanga parce que je suis en train de noter ba magambo. Merci bandeko nanga. Tokolande la dossier à bande qu'on a vu sur la même ligne. Tokotika yangote. Lobina yebsa ki bino ba policier. Même bon ba policier on détourne. Il y a ba fête, il y a le 30 juin. On détourne. On s'en fout. 28 000 francs wana policier au moneli. Policier wana mbongo wana komi belé. C'est comme ça que vous avez vu au procès 100 jours. Bande qu'on a vu sur la RTNC. Moi mbongo batu bazo travailler jusqu'à tard. Pona ba pesa bango mbongo na bango wana. Ten, mutu moko azui amelian. Compliqué. Tout le monde.